Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Tessaron. Merci chers amis internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki en direct de Kinshasa. Bandeko, Neboyebi avec des publics na bimsela, vous toujours des émissions pour les années bon très important, émission constructive. Vous avez comme on a la ville à Kinshasa, vous avez comme on a insécurité在na mboka oyo, ba bandi ebe bazé na mboka oyo, kuluna ezali na mboka oyo. Kasi pesa mini mutino so gaza kuluna to baza la bandi. Jeune nezo vous avez comme on a o ninga bandi boye. Lokola toza moment elanga, nga doga mna posa ko mena café na moni ninga za koleka. Et ça n'est pas si peine et sengo. Pour le pas si na et sengo. Au lieu que ça la kuluna. Au lieu que nous yiba biloko abati, mais à préférer acheter café naïe, na mon mke ou azozwa akwa ko vivre. Vous voyez la vie du public to l'excès n'ema inapercité. Il faut to laisser na micro la vie du public to ko tuna musala oyo asala ngo pona nini abandi ngo quand a gagner combien pona bino ba bozayi bon na mboka ba paya. Nengo yibi que nous sunga ba jeune oyo bazaka ba courager comme la kusunga à travers numéro auto tia au bomoni na se wana za numéro na ye oyo komona na 5 10 mupenga dili masukite ba ndeko na ngai bobenga ndeko na biso mwana na biso leki na biso ekozala ma la mo mingi mo mituna moko to mi bale pa ya ndeko na biso. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonne santé. Santé bien. Pour le moment makasi pour ba to baza on na poto ba koyoka. Tout le monde sait que il y a un café. On a dit d'abord, il faudrait que ça soit un café. Il faut que ça soit un bureau, un magasin. Mais il faut que ça soit un café. Bon, nous salons un café, on a salé qui déjà, on a salé en haut, on a boy kuluna. Et tant que papa a tikinga mwana muke na tani mais na silisi classe que a tikinga mwana muke. Yango wana na préféré na sala café que na sala kuluna. Kuluna eza mabe na mboko na koka kosala kuluna te yango wana na sala musala café o na bandi musala café o na âge à 10 ans 10 ans si lelo nazo continuer nazo sala musala café ka pona luka mwa mike esali sangai na boya na nga kuluna. Papa na maman baza vivant ou bien bon papa akufa mais maman azali. Et bien, on a déjà dit que papa maman ou comment pour se retrouver dans le salon. Bon, on a âge à 10 ans pour papa Koufi, tout le monde mutakosali sabiso azate. Yango na préféré ki na sala café, na zwaka mwa mikepo, na sali sape baleki au bazar na simana ngai. Au balate au balate. Bon, en tout cas na balate. Si vous ne pas na yomoko ou bien vous foutez la car ou vous pas na ndengeni. Bon, en tout cas, ndé nazala boy bata mususu. Monga ko futele nzate, nalala ka libanda nalala ka pona kifaze te. Ndé nazami place ko fanda. Bandi ko bana poto boyoki a fana ka defa libanda la faze ke le ko isika ko bana nzate. On a sur la muki ndo vu chéro na yo oye musani oza osala c'est ça? Oui. Na oza koloni oza mukongo, muluba, mungala. Bandundu. En tout cas, naza mwana bandundu. Naza mwana bandundu. Aux hommes de bandundu? Oui. Il y a précisément avec Kwiti. Bon, naza mwana kenge. Mais quand vous expliquez bandi waza kolanda yo bandi baza na poto ba weba. Noka bengana ko pona nini? Bon, en tout cas, bandi ko ngai na pesi bino nanu. Mbote na bino batu bolanda ngai. Noko abengana ngai na âge ya 10 ans. Abengani nga na ndaku na ye pona basi o bazobala. Mwasi azosepela na nga te. Alandi maloba mwasi na ye abengani ngai. Noko azana mbongo. Mais akipaka nga te nga sengaka ka epa nzambe. Nasengaka epa nzambe yango wana nafanda na ngai nalala kalibanda na boya na nga kuluna nalala kalibanda do yango wana nazo senga pa bandeko na nga bakomona bon so bako edenga ba edengai
Merci, chers amis, pour la porte Bolandi. Bidon Bolobara, vous préférez Rosunga, Bano Bozomona qui est basé au Bunda. La place à Sala Kuluna, la place à Kilouiba, la place à Brakaba, Tudanzela, mais préféré à Tekanaïba, Café, Naba, thé, ou tout le monde, mais là on va mettre la Sinda. Il y a selling en bobi to Sinda Ming na photo, donc il y a selling en vraiment, il s'agit pas si ming. Basi o tozako bala boyo ki mwasi anoko abalaki mwasi anoko alingaki ndeko na biso te et noko ayokaki maloba mwasi na ye abengani mwana na ndako et mwana lelo a se retrouver na biloko oyo bomoni aza koteka. Il est quand même à féliciter puisqu'il a place akoma bandi libanda akoma moyibi asala bo mais a préféré à garder identité na ye humaine ya koluka nde aza koluka vraiment le basuka mpona bandeko baza kolanda nini olingi basala mpona yo en tout cas bandeko na ngai bao balandi ngai naza donc naza na autrement kosala eza te place akofanda eza te oyo akomona akoki koede ngai asuni ngai na makoki oyo akozala nango mpo nzambe apambola ye bokobenga na nimero na nga eza na bobengi tokosolola. Merci, mbote na bino. Voilà, merci Bolandi Baleti Souka. J'espère que mon ani bongo na prochaine édition numéro ezali wana bobenga Didi Masukite. Bobenga Yemoko azamona kin aroye besika nini soki moi un frère ezali botini atana Western Union atana Ria nzamba ko pambola ndeko na ngai. Mboko tozo komona mapesa mingi. Mapesa mingi na Kinshasa na zabo na kata vile Kinshasa nazo mona. Negi bana oyo baza kobotra basaki makambo ebele mais ndeko alingi eloko wana te na pasi ono ka bengani na ndako na âge à 10 ans on a continué ba étude na ya kati ba étude à cause ya basi oyo toza kobalaka basi oyo toza kobalaka to ba basi to kobala mama ki obengana na ndako mama alingaki ete noko oyo ki ba mwasi na ye abengani mwana na ndako bobenga ye oyo akotutama. Merci beaucoup, c'était votre émission Avis du public. Merci à toi, à celui qui est derrière la caméra, Nathan Masuki, mon fils. Vraiment, merci à toi. Tout le monde dit bon, on a prochaine édition. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron.